kota spécialité na biso na tongo lelo basanga Congo ezali ete esengeli congolais nyonso mwana nyonso ya diaspora combattant nyonso to se sensibiliser tozala ini mpona kobare nzela na kabila oyo abotoli ba institution nyonso mpe amipesi pouvoir oyo mobutu azalaki nango na ntango ya MPR po ete atikala na pouvoir libela. Et pourtant boyebi bien ke Kabila azali citoyen rwandais, un criminel oyo esengeli ngai na yo to mettre ye hors d'état de nuire. Alors Kabila asengaki visa aya na Belgique, ba Belge baboyi kopesa ye visa esali soni. De l'autre côté, les traîtres de la République humiliés par le camp Kabila, une fin tragique pour na mutu oyo azali suki ebele bozobenga ye Samson na kombo ya Olenga Nkoyi mpe lisusu bafamille ya Tshisekedi balobi vouloir ou pas corps ya Tshisekedi il faut ekende Kinshasa le 12. Basango mosusu yali Pierre Lumbi na mwana mboka Félix Tshisekedi baza bongo na tournée européenne kokutana na ba président nyonso ya ba monde kosolola po na koluka ndenge nini kobengana Kabila oyo azwi ba institution nyonso na otage. Basango mosusu bayeli biso ezali awa ezali ete vérité camouflage ebimi na masolo nyonso tu ya RDC ndenge nini makambo ezosalama mpe lisusu basango mosusu toza nango awa Jean-Pierre Mbemba corrompu par Kabila via Kimbuta pour signer les arrangements ou les dérangements de Kabila parce que ezali barrangement personnel parce que barrangement personnel il fallait signer entre Senko Rasop parce que Rasop ezaka moko où ezali présidé par Félix Tshisekedi na Pierre Lumbi pe na collabo ya Kabila. Alors le col salamité va changer va texte va changer nyonso et commis les dérangements ya Kabila pour na koboto na pouvoir mais ekokokate parce que azali bongo na maele mokuse amitié mbeli na mokongo na ye moko pe ekosukela ye mabe lokola ba dictateur nyonso. Lisusu toza na basango oyo akomeli biso awa yango tozokende kotanga tozopesa bino basango ya tongo ya lelo. Voix ya Canada ezo informé biso que Kabila et Monseigneur Marini préparent une guerre de religion entre catholiques et protestants comme en République centrafricaine. Jean-Luc Lukenge a commis biso atindi ba message toujours en haut. La Voix de l'Amérique Canada vient d'apprendre que pour se maintenir au pouvoir plus longtemps, la Kabylie préparait une nouvelle guerre, mais cette fois-ci, elle serait différente des autres guerres congolaises, car elle touchera un point important, la religion. Dans ce plan qualifié de machiavélique par notre source, apparaît le nom d'un grand leader dans les bêtises, dans la corruption. Il s'agit de Monseigneur Marini. Monseigneur Marini a déjà accepté le contrat avec Joseph Kabila qui consiste à créer des aminosités entre les chrétiens catholiques et protestants et même les musulmans pour ainsi inciter une guerre de religion comme celle de la République centrafricaine, ont confié des sources diplomatiques et proches de Monseigneur. Alors, elle continue à affirmer que Marini, cet homme suppose servir le Seigneur mais qui sert Satan, et au lieu d'amener les gens vers le salut et le bien-être des âmes, il a reçu des centaines de millions de dollars américains du Rwandais Joseph Kabila. La première chose que Marini est censé faire est de convoquer bientôt une réunion à 14h à ECC dans son centre pour désavouer l'église catholique et demander au peuple congolais de détruire les églises catholiques jusqu'à aller à l'extrême. L'insouhaitable, l'impensable à la RDC nous en confirmait une source. Un Congolais au téléphone a dit qu'au vu de la situation politique actuelle en RDC,
tout pousse à croire que Joseph Kabila cherche par tous les moyens à s'accrocher à la tête du pays, mais il se demande pourquoi, comment une guerre religieuse. N'en avons-vous pas assez déjà dans tout le coin de la République démocratique du Congo? Vous avez vu que Joseph Kabila, qui crée des tensions, des foyers de tensions dans toute la République, il a commencé avec l'Est de la République, il les a menés au centre. Maintenant, ils veulent enflammer la République en incitant le groupe religieux de s'affronter. Et au sud de tout le monde, il semblerait que l'opposition est la première à part de Kabila. Kabila a donné beaucoup d'argent à l'opposition. Et l'opposition, normalement, qui devait donner l'ordre aux Congolais, mot d'ordre congolais pour sortir et barrer la route à Kabila, un soulèvement populaire. Mais hélas, jusqu'à présent, personne ne donne l'ordre et les populations continuent à mourir, à souffrir. Entre-temps, Kabila continue à faire entrer, à faire infiltrer les Rwandais, les groupes armés au Congo pour continuer à tuer. Donc, ezali mamami, il faut telemela Rwandais oyo abomi ebele, pe azo continuer koboma akotisi bandeko na ye ebele na mboka na biso po na makambo wana. Alors, pour ma part, je demande aux chrétiens catholiques et comme protestants de ne pas tomber dans les pièges Kabila mariné pour exterminer les peuples congolais. Je vous recommande de rester unis et pratiquer chacun sa religion en vous aimant les uns les autres et en vous entraidant comme nous l'a recommandé le Créateur du ciel et de la terre. Et je vous recommande pour ceux qui sont dans les fétiches, dans les satanismes et dans les guégués, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur. C'est ça la solution qui peut sauver votre vie. Alors, Tozali Bongo na Mawamingi. La vérité finit toujours par triompher. La MONUSCO, la Banque mondiale et d'autres ONG internationales ont fait un rapport sur les minéraux du Kasaï alors que des Occidentaux ont payé pour l'exploitation des concessions et carrières minières à Kananga et Chimbolo. La circonscription du chef Kamuna Sambu, la circonscription du chef Kamuna Sampu, qui se trouve vers la frontière de l'Angola. Selon nos sources, Sami Badibanga, en sa qualité de député et consultant dans la mine, avait conduit la délégation auprès de Kabila en 2016 qui ont signé un partenariat moyennant un versement de 4 milliards de dollars par des hommes d'affaires américains pour le compte des multinationales pour exploiter les minéraux, puis une récompense prévue déjà, la nomination au poste de Premier ministre ou ministre ministre des Mines du commissionnaire apporteur Sami Badibanga. Alors, pour démarrage des travaux d'exploitation, Kabila avait mandaté en 2016 Bochab et Kalev pour demander au chef coutumier Kamouina Sampou de déplacer la population pour laisser les territoires être exploités, comme le chef Kamouina Sampou avait refusé. Voilà pourquoi il avait été tué par Kabila et créé une fausse milice pour vider la population qui s'oppose à ses projets. Voilà pourquoi le 27 janvier 2017, la population serait opposée à la présence du commissionnaire Sami Badibanga, qui a été attaqué à l'aéroport par les membres de Kamouina Sampou pour sa traîtrise. Et les désespères de l'ONU ont bien découvert la vérité des trafics minéraux, des 40 fosses communes. Voilà pourquoi ils ont été tués par Kabila. Il a ordonné à Gédéon Kwingu de les massacrer et d'habiller ces crimes et de donner à Kamouina Sampou. Et pourtant, Kamouina Sampou ne tue pas, Kamouina Sampou n'a pas des appareils iPad et tout. Voilà ce qui s'est passé. Sami Badibanga azalaki commissionnaire, il y a des multinationaux oyo bapesa Kabila déjà mbongo ebele pour exploiter ba diamant sika oyo ebimi na Kambulu pe oyo ebimi na Kananga. Alors Sami Badibanga ye moko en personne akitaka na mboka na bango Kananga pe Chimbulu kokende ko explorer terrain. Yango bomoni na janvier, le 27 janvier, population eboyaki Sami Badibanga akita pour bayebi kaza traître. Yango moni akendeki te.
pe yango bomoni ke Kabila apesi ordre baboma ba Congolais na Kananga na Chimbulu parce que territoire wana asi alia mbongo ndenge azali ko exporter koteka ba minerais pe mabele na ba terrain na ba école ya Congo ndenge asala na parc national ya nini ya Virunga esika wapi ba nyama na biso faune na biso ezali bongo piétiner likolo ya pétrole. Kabila akomisi mboka wana mboka koko na ye koboma ko détruire tout simplement parce que azana bénédiction ya ba opposant parce que ba opposant soki bazalaki dynamique mais ba bimisi population libanda to bengani ye parce que Kabila aza occupant azali rwandais azala jamais congolais soki Kabila azali congolais pourquoi tilelo muto abokola ye to muto abota ye Muse Kabila ba boma ye tilelo ba enquête wana evanda ndenge wana mwana nini akolinga baboma papa na ye pe atika bankete elala na boloko elala na mai pe bato oyo akanga bavanda na bango bakoma ba prisonnier libre donc ezali mawa mingi eoza mawa mingi alors tozali bongo na basango toujours ya Congo koyebisa bandeko na biso ke l'air est grave eloko mosusu tokoki kosala te ezali kosangana kobengana Kabila kosangana kobengana bato nyonso pe ba chrétien nyonso oyo basambelaka nzambe solo bosambela epa nzambe CPI ebakela lisusu Jean-Pierre Mbemba 10 ans parce que Jean-Pierre Mbemba to comprendre ete Kabila muto atinda ye na boloko asimse touche pe Jean-Pierre Mbemba akangisa bato ba policier congolais ba soldat congolais ba congolais ya Équateur akangisa bango depuis 2007 jour babunda na Kabila bana wana baza na boloko bamiso bakufa ye asalango likolo ya misolo pe na ngonga oyo mboka ezokende olie akote la population ake lisusu kosigner baccord po ete Kabila atika na pouvoir libéral alors moto ndenge wana lokola azo comprendre te lokola aza mayele mokuse totia na ba prière nzambe asunga babakisaka ye susu 10 ans abima te atikala kuna mpona kokompense korécompense bandeko na biso oyo ye abomisa alors tozali lisusu na basango ya Congo na koyebisa bino ke seul le soulèvement populaire nde ekoya kosilisa makambo pe tomoni eke rassemblement eye na Bruxelles eye nango eza na solution te pe bomoni bandeko batunaki bango bapesa bango date ya solo pe eloko nini oyo bango bakoki kosala po population Kabila tobengana ye baza na date te baza na eloko te et pourtant bazo bato réclamer ba accord oyo ezali bafoué accord oyo ezali ke bango bazwa premier ministre pe ba organiser l'élection mais bayebi bien ke mboka eza occupé balandi bien docteur Kanlele ndenge alobi ke mboka eza occupé Kagame na Museveni balingi Congo ekende na élection te po baboyi congolais azwa pouvoir yango ba créer un Zambien na kombo ya Moïse Katumbi oyo azali Zambien escroc muyibi pe aza ami na bango a continuer ko distraire peuple congolais parce que Kabila atika na pouvoir siko bino boyebi bien ke mboka eza occupé ekendaka ni na ba élection ekendaka ni na dialogue pe bozomona ba venti Corneille Nangaa azosala na ngongo ndenge masolo ya lindokola ndenge boyi déjà ke kana na Kasai bakosalisa ba élection te puisque trouble ali elakisi balkanisation ebandi pe elakisi azo jouer jeu ya Kabila siko le bino bozo boke na ba élection boza na sénité boyebi fichier contrôle nango te bozo kende na ba élection na ba Rwandais na ba Ougandais po nani a gagné donc toza na classe politique moko malade classe politique moko ba corrompu parce que soki ti lelo bazo réclamer ba élection o bayebi bien que ata batie candidat na bango bako gagner te po ekozala triqué alors ezali mawa mingi ya komona ke classe politique na biso ezali kotambola po na ba Rwandais alors eloko makasi tokoki kosenga ezali corps ya papa Tshisekedi ekita Kinshasa je crois que soki corps wana ekiti Kinshasa Tshisekedi ako rendre biso dernier service oyo yasalaki tele azali na bomoi akosala ngo na liwa na ye bana Congo totikala moko bana Congo tozala ini bana Congo bo rejoindre biso na Front pour la libération totale du Congo to bo rejoindre ba groupe mosusu eza similaire oyo ezoluka ko libérer Congo bobiba na ko supporter Honoré Ngwanda o azali bongo ami pe azosala jia Kabila bobima na ko supporter ba
groupe nyonso parce que ce n'est la boye site mingi ya internet bazwi mbongo epaka na ya Katumbi Moïse site nyonso pasteur nyonso journaliste nyonso oyo azokumisa Moïse Katumbi aza ennemi ya Congo parce que Moïse Katumbi azoya te pour libérer Congo. Moïse Katumbi azocontinuer œuvre ya aventurier oyo ya Kamere oyo ake komona Jeannette la rwandaise pour convaincre que le kura batali Kabila te yenda za dauphin abima a protéger Kabila moni je bazo sala donc tous à la uni tous à la moko basanga Congo na banda kuna bino ezalaki bongo Sentinelle TV breaking news avec Proverbe 30 tongo malamu lelo le demain Yesu Kristo mokonzi breaking news. On dit souvent du passeport qu'il s'agit d'un précieux sésame. En République démocratique du Congo, on ne croit pas si bien dire. Un passeport coûte $185. Alors comment expliquer un tel coût? Pourquoi les passeports congolais sont-ils aussi chers? Élément de réponse avec Ilan Taofiki et Francine Mokoko. À Kinshasa, l'affaire des passeports biométriques barre encore les unes des journaux et reste toujours en travers de la gorge de nombreux Congolais. Hugues Michel Moukebaï a payé $185 pour obtenir ce document, une fortune. Et lorsqu'il apprend, par voie de presse, que près de la moitié de cette somme est détournée, c'est l'indignation. Ce régime, après avoir mangé toutes les richesses nationales dans le secteur de mines, après avoir bradé les mines congolaises, commence maintenant à opérer, si je peux le dire entre guillemets, des prélèvements sur sa propre population, commence maintenant à prendre de l'argent directement, à surfacturer des services publics sur une population qui est déjà très pauvre. Un scandale révélé par l'agence de presse britannique Reuters. Et selon cette enquête, sur les $185 payés par le citoyen congolais, 65 seulement reviendraient à l'État. $60 iraient en revanche dans les caisses d'une petite entreprise aux Émirats Arabes Unis, la LRPS. Une société qui appartiendrait à une proche parente de Joseph Kabila. Le scandale de trop pour la société civile. Nous avons formellement écrit au procureur général de la République pour lui demander de prendre des dispositions pour lancer une enquête indépendante et impartiale, parce qu'il s'agit là de scandales de trop. Et ce n'est pas tout. Il y a de sérieuses suspicions autour de la Semlex, une société belge qui produit des documents officiels. À sa tête, cet homme que l'on voit là, aux côtés de Joseph Kabila, lors de l'inauguration des passeports biométriques. Bien que son offre n'ait pas été la plus compétitive, c'est pourtant sa société qui a remporté le marché en 2015. Le passeport biométrique congolais est l'un des plus chers du monde, le plus controversé désormais. Et autre scandale, nous avons pour recueillir les témoignages sur une pratique qui serait courante pour obtenir un passeport en procédure rapide. Il faudrait débourser la somme colossale de 250 voire $300 américains pour se procurer le précieux sésame en 2 ou 3 à 4 jours seulement. Je propose d'écouter l'un de ces témoins. Je payais $250 pour l'avoir en moins d'une semaine. J'étais abordé par une personne qui se tient aux abords des bâtiments des affaires étrangères, à qui j'ai donné l'argent et qui m'a aidé à entreprendre ce genre de démarche auprès des autorités compétentes. Ce n'est pas facilement abordable. $250, je crois que nous vivons dans notre pays. C'est peut-être le salaire mensuel de 5 ménages. Quand on voit ce que gagnent nos enseignants, nos fonctionnaires ou nos militaires.